Mais les Cameroun international, yo monaki ambassadeur. Azo kanga malobi Pepe aza loko kaka. International wana na ye ba bimisi Pepe loko bongo problème porte ferego. Et bon Igwe de la Forêt ko za loko ya nini? Net Igwe de la Forêt ko za loko te préparer patron na ye o ayi ko yeba te. Ayaka test to zwa été. Voilà. Ayaka test et pas loko zwa été. So c'est aux international le kuta. Na famille tout affaire ezangaka te. Mais ngaka likambo ya sele na moni affaire te. Conseil ya sele lelo tala ba actualité bébé sili. Bon lelo c'est to côté na ba distraction ezala ko o moni nani te. Ba moni so batumi bale bato fayu. So bato fayu lui bale ba samel ba sala ba actualité na bango buzoba. O posa na ba voter. O posa na ne o ke ma bêtise côté mobile ne vivende azalaka ele kamalamu. Ozomona te ke non soki biso tolobi tokota na kati. Ozomona te actualité na biso moko. Tobeta moté. Na Dubaï ba komi. Mais ceux ba komi ba okamu sensé que ba o baza mitima mabe pona verambo ba gims ba uta obeta ba innocent ba papa chéri ba beta zaiko ebeta. Mais il fallait faire jour on a ba bimisa mo c'est ça. Babinsa toyebi ke lelo makambu o ba oloba ya phénomène combattant muto ozala contre nango vraiment zate mais tolinga toyeba eloko nini esila kate yezu kutu batinda ke na sepa tata ne jour ba kufaka makambu esila ba biso tozo ke ba tourner ya solo et en plus tozo senga bisiko bango ba betaka to mona ba image voilà et problème na biso te ya wala ko à chaque fois to ba de sika la répéter vezwa o nyoso andi bazala anniversaire ya Terry voilà yela rabiso bilili ya likambu oyo OK ko sala voilà tant pour le bagazo international le pas tant que no beta na Rwanda to mona la ba poli na to le pas et poli oye trésor asala yo yebisanga ntango tate ke gouve akei moko atombola akei degam akei trésor aza lelo basalaka te tobeta stade de martyr trésor asala atikaka kosala ata campagne moko te atikaka kosala ata campagne moko te mpona ke tobundela stade boye tobundela stade basala yango te ata nani aye na information nini okite yango te ata kolobi muza alobi politique esali boye toza même voilà c'est le aza ya biso voilà lelo c'est le ayinama partout epa bazebele mpo na nini asutenaka bola ntango azokende esika famille na ye bayebi ke mokolo akoya bazali na minwa mosu ya minerval bakofuta nini bakendaka kaka ata keya ye adeli te koteleya nango eloko te apo kozona j'arrive osali pas traité otelana eleza nango eloko te ezake aye na nini aporte nini po famille bazotala baza na besoin toyebisa bango nini te international azalaka te to faire olamusa bato nga naza international nga nakenda voilà nakenda braza nakenda bangi naza deja nzoto nango eza international po etambola bamboko eza ya biso te na bacode oyo eza ya biso te nga natambola yango international yango oyo ya bango na na maison oyo tozwa ete tozwa ete donc eloko moko ye petit wana abasise aba petit nanga quartier ana na problème à orthographe moi français mobulu moi kokoma pe mobulu so te ba français na lobaka ezanga ba e na ba ana suka ezanga ba e na ba ana suka donc en tout cas na patron na même donc toza na temps na limité temps eza ya dynastie maman tout au monde ezanga ba théâtre ka pour na dynastie na pe c'est le sram outil papa mabasa on te salue voilà c'est le sram ya biso donc ba conseil ya type on c'est le dans la forme batu bayate obanda bango mabe invitation pour la ardoise mais avec divers bah invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph tata maboko ya Yesu grand menuisier bah invitation en carton na ba fololo nango jardin d'Eden invitation ya boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison divers a bosali binote a tcheli binote promotion ngolé ya pamba maison divers vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure où laquelle vous allez me suivre. Moi, votre présentatrice Awa Chi Basu Business Class de la presse congolaise.
Donc babi moi ngiazo beta mbunda bakolo bakobina soki boyoki nga te soki botali nga te nayebi ke tika bizwa mimino bokaka mitema pasi. Donc merci na grand pote ekolo mpo ngai sango pesa nzambe merci nakokoka te nakobima ingrate en tout cas et na grâce oyo akopesaka biso ya pema biso mpe fo topesaka kaka ata merci pour ça merci to revivre te moi merci moko ya muke po tozalaka ba reconnaissance et puis merci na bagolwa na bagolwazi oyo bakolandanga partout ezami bino pourquoi pas tonton Guilafi par l'âge du stade de martyr et aussi le général manager tonton Clovis Afimpa ya maman Doris Afimpa et là on a famille nanga maman Doris tata mwasi nanga en tout cas c'est on voit qu'il était là vraiment monté ma passi et il y a l'équipe technique derrière la caméra il y a là Armel Wombo et je te salue affectueusement et pourquoi pas aussi à mon cordon que les Isaïs sont comme c'est de la presse Joyce Sabadzema et je salue toutes personnes qui sont entourées de nous nakati ya ndako na biso batu nyonso balingaka pena Congo esengo officiel télévision plus boye d'Arabiso ne bo partageaka boye maka et on sala biso bien et bon début de la semaine à tous et là mesdames et messieurs je ne suis pas seule je suis accompagnée de Yampaka mon invité et donc les longs appels rozala na Yampaka na plateau na zoe kala mesdames et messieurs bon message na biso bon message na ro ka biso bongo derrière la caméra soko ko fungola nga déjà mobima comme ça na zoe Yampaka bonjour et bon début de la bonjour na bagolwa nyonso et puis bonjour na bagladiateur tout babataring et puis lelo bakomi voilà bonjour na batutu Jimmy Belaou vraiment Jimmy Belaou en tout cas et comme mikologa affaire à mutu na mutu boira mutu na mutu mbongo Jimmy Belaou et puis type bokana lauréat de Bruxelles voilà. Depuis président Manu Mwendo na Paris mon mutalegi azati voilà les avis Manu Mwendo depuis na pese mbote na pese saki ya mbongo mbote na pese subato belé keba nana mutu mona demise merdi binga na kikolo na kikolo na Luanda donc affaire ya montre na komo na merdi binga ba isaunga na 9 fois bon c'est tout na yé vraiment yango zanga te mutu adoptanga na te ana clégie en tout cas tonton Maya moto to komiga affaire moto to compter jour moi adoptaka bino ngate adopta biso po biso avant to benga mwana musu na famille voilà il faut elaka yaki et salema donc kalate ko ça va on se dit maîtrise le gonzette ce que tu trouves na baba zwanyo batikelanga Yvette Bi Zanoti marché central. Voilà. Et puis Doris, la PCMO, la préférée de tonton Doris, Vietnam. Voilà. Merci beaucoup Yampaka. Déjà, aujourd'hui on est le 25. Oui. Voilà, et tout ce qu'il y a quelques jours pour attendre concernant la biso et stade demain. Et il y a stade Tata Raphaël, donc on a bon on a 10 ans n'a pas Hervé et bon on a soir et bon on a showbase. Moi les lobana yo wana photo qui na la sur la. Dans bagolo ba gladiateur partout dans le monde. Au Bozali donc Torobeta samedi au na stade Tata Raphaël. Voilà. Bon, to la saka ke banda année au ebandi to beti stade 3 fois. Voilà. Pour lever la stade de martyr 2 fois. Toujours on met stade du 20 Tata Raphaël. Balamoko donc stade du 20 et l'équipe municipal ya bandalunga fois 30. C'est pourquoi ça peut pas faire vason à sur stade de martyr. Mickey donc et l'équipe municipale ya bandalunga fois 30. On a vu que bagoloa tous les carabangon est belé. Dès tous les carabangon est belé, goloa nyonso o aza partout dans le monde. Mais apparemment tout ça la bena promotion militaire. Je peux encore pour ça avant streaming. Voilà, OK. On a vu que batutu bazana banda ba de Lichala ko place bazana Gilles Semo, batutu na ba pasteur héritier bongo jour wana ba mabe ya kanam de moi nazo zelaka auto solaki la kai ko bisana. Voilà. Des aboué. Vent streaming so to sale on te bi récite les gens. Goloa nyonso biso toleka bango ne belé wana e mona na nango wa mama mike ba président Dilor batutu baza wana vraiment code mboka ya Turquie donc code mboka les grands gaulois donc dès tout ça on a vraiment opération ezali gaulois batela gaulois na stade du 20 pour eza mokie tous a besoin ba wite tous a besoin ba gaulois bazala et en plus pour tous la disque na biso mututu bomba mo na mosenye donc bomba mo na mosenye affaire somba papa Hervé Ferregola bla 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 to lobate biso ezaka to somi to koti to salibo o bango basala raté biso to sala voilà na makambo ya musique voilà mais o bango basala biso to sala te mais les camons international yo monaki ambassadeur azokanga malobi pepe azali loko kaka international wana na yebi babisi pepe loko bongo problème porte Ferregola
Et bon, Igwe de la Forêt, quand vous avez loko ya nini. Net Igwe de la Forêt, quand vous avez loko, te prévenez patron na ye, ou aïdi goye mbate. Ayara test, to zoa été. Voilà. Ayara test, et pas loko a zoa été. Si c'est aux internationales, le kuta. International, ça l'a raté tout faire. Pour la Moussabato. Ngana za international, ngana kenda Angola. Voilà. Na kenda Brazza, na kenda Bangi. Naza déjà, nous autres, nous sommes international. Pour tambola, ba mboko eza ya bisote. Na ba code o eza ya bisote ngana tambola ya Moscou. International yango, o ya bango na yeba. Attends, na ya beta pe tout, kuna na mesika o ba. Na maison mère to joie été. Oh là là. To joie été donc. Et là au moment Yé petit wana abasi c'est ma petit na quartier. Ah on a problème à orthographe. OK. Moi français mon boulot, moi rekomape mon boulot. Sauter ba français na loire ezanga ba ena ba anasuka. Oh. Ezanga ba ena ba anasuka. Donc en tout cas, na patron na même donc toza na temps na binoté, temps eza dynastie. Maman tout au monde ezanga ba théâtre ka pour na dynastie, na pesi c'est le scram Poutine Papa Mabasta, on te salue, c'est le scram ya biso donc. Ba conseil ya type on c'est le dans accord na ko sama période mon atengama abenga na butu asinga tala eloko ezabu tala eloko bo so tala calcul nango ezonga donc na yebi ke ba vouloir na ba gladiateur place tout ça na biso na besoin to fula mutu te to lobaka na biso voilà to loba stade na biso to loba ne dynastie na biso zo ba tourner na biso lelo nzo ya donc toke ba biso tozo ke de batourner à solo et en plus tozo senga bisiko bango ba betaka to mona ba image voilà et le problème la biso mais voilà commission à 7 biso image etika la répéter vezwa nyonso ali azala anniversaire ya Ferry voilà yela ra biso bilili ya likambu OK ko ça la voilà tango le bagaboza international Léopard tango ke na robeta na Rwanda to mona ba ezala ba poli mais to Léopard et poli mais bino to mona raté mais moi pas ces alliés yambaka to solango te telemisi kalamu yolo kauka mais muzeki ndingo azotika sele yote nous azo chasser les yo lisapi alors que biso so ba golois monite moi bokabola mizo kota problème à musée zani musée c'est mon petit calé na solane to calé yo yebi ozana wenge lelote voilà c'est le yo aza wenge voilà Papa Hervé aza wenge neti nga boyi na makambo c'est le yo aloba na nga pour na Papa Hervé trop nga na kota c'est le yo musapina lisuti voilà pour ma musu baloba ngona ba TVT voilà na kota musapina lisuti c'est le yo oza koloba na nga likambo aloba nga ya kaka oyebi ke totika distraction to esprit to beta martyr na biso simba OK biso martyr na biso simbité biso ba misusu to na nzela olekati OK pona minoko nyonso tozotia si biso so alors azape artiste et musicien voilà mais ce que ti so ka telika mona parce que ala ti charge ya kama ndeko na ye donc muzeki ndimbu akoma moko kati na biso bagulwa donc aye bakara ndenge ya kotammusama na famille tout affaire ezanga kate mais ngana likambo ya sele na moni affaire te conseil ya sele yo lelo tala ba actualité bele sili bon lelo so to côté na ba distraction ezala ko omoni nani o te bango nyonso batu mibale bato afayu siko bato afayu mibale basangani basala ba actualité na bango buzoba o posa na ba voter o posa na ne o kene mamna bêtise côté mobile ne vivende azalaka ele kamalam ozomona te ke non soki biso to lobi to kota na kati ozomona te actualité na biso moko to robeta ngote donc alors biso to abatu il faut to loba nanu ka mamba faire rigola ne ba jojo kabuya ba loba ne ba falon bébé fa alangi ya loba donc biso il faut to loba na mamba faire après to ya na makambu mususu donc distraction to ko pesa ngo 5% mamba faire 95% donc soki to li to zwa to ko sa distraction na mamba faire ebele wana to sa na biso ilokote Koffi Olomide na Dubai concert annulé ache tout passe bache mal à l'aise babi ba combattant ba lingité na Dubai ba komi mais ceux ba komi ba okamu sans que ba o baza mitema mabe pona verambo ba gims ba uta obeta ba innocent ba papa chéri ba beta zaiko ebeta mais il fallait pe jour on a ba bimisa mobulu c'est ça babinsa toyebi ke lelo makambu o ba oloba ya phénomène combattant mutu ozala contre nango vraiment zate mais tolinga toyeba eloko nini esila raté yezu kutu batindaki na sepa tata ne jour ba kufara makambu esila siko eloko nini o ekoki kosila te musicien vi na ye o asalaka
musicien azoyemba soka ebio yo kabeli voilà est-ce que musicien ta mutu mabo na pocheti o lelo ekoma ngaso evi na ngebe bali ko na ote kutu mwasi na mobali so esimbite mwasi akena mobali pa kena siko bongo musicien donc côté na vraiment tomeka ko réparer tomeka ko réparer loko wana eza bande on a biso musu baza besoin ba kende poto ba beta donc bazo beta na poto ba eli biso ba image ba musicien kaleza na frère moi ke poto ayebo maman vie changer c'est ça vie changer non moi mutu akaye vie changer malgré ça ipe na ba artiste musu so akaye na bilamba bana basi akipe mais pourtant on sonne na émission ya ndeko na biso Virginie Manganga que je salue après ça qui vraiment idée ya malamu ya kolobake ba combattant bazwa temps ba ya na Kinshasa combattant ya partout ya Londres ya Paris ba ya to sangana to sala dîner spécial ata na mboka na biso na ville awa siko nani akotika la oyebike combattant pe koma na ngop siko oya kolungwa kuna aya ba misuba oyoka ete OK ba baseke ye nenga kendaki azimbo misupe bayana bangwa OK ba ye pe basoli o bazana poto nenga ni bango bazimbo ba Laurent Sokoko bando zana ba vie chukete voilà après lelo komi ke toye ba ke ye muta finansara bango après lelo pe na vie chuke ba beba donc makamona vraiment to écarter batu ya musique to écarter batu musique pour batu musique bazana sens ti voilà conseil na yo lelo oyo ba kombata ba okamusanga voilà ba okamusanga lelo Congo oyo Macron abundisaka biso Macron za na France kuna congolais mo ko courage tembeli voilà tout le monde a ti fois ça souci amour comme héros national voilà abo mama Macron komo to komo benga abo mama Macron voilà si ozomona te ke tangu yozo bundisa mutu moko azana ye azo sala kaka pona ya mususu quartier latin na ye ya mususu ka pona wenye muzika maison mère na ye ozo famille batu bana batu ozo vraiment ozo bundisa ye pona likambo oyo ya mususu likambo na vraiment na ye les gars de Paris les gars Touré Robi qui panza miko mundibu arabe donc ozo bundisa ye pona likambo boy oyo ya mususu azo ekolukila bana na ye lipa moins te ke no bongo tozo boma pe moi banzela ya misala yango po eza na mona sens te so vraiment to lingaka mboka oyo bato bakabila bapo ba bakabila ba musicien basangisa bilamba na batindela ba soda ba soda ba obunda na unaganda batindela bango alors na idée ya malamu ya papa en fait ndenge azwi pena idée ya ko récompenser bande kuna biso ya est olebo sala ka batata bongo bobo ya rakeno ba musicien ba betara musique boye bosali bosangisi idée lokola faire egola ndenge sangisi idée na que le 30 wana eza concert uniquement pour la bande kuna biso ya est kutu ngana ko yolo ba mususu na bana poto bako sangisa pe mbongo ba l'instrument ba sali tout ba bisi papa ya référé akyo betela bango kuna lelo déjà tozo beta na showbiz 40% eza pona bana nyonso bande ona biso na nyonso ezaka ke musicien ndimi ko bimpoza na eloko mususu te eloko ezaka ti affaire eza musique donc andimi ko zo part ya énergie wana o abimisaka bande kuna ye banque CP ata zomi na moko na kati ya o yazo sala longo zomi na moko comme déjà 40% donc ne la kisake bolingo ezali to yaki ko beta awa lelo to beta na francophonie ba pays ezalaki ebele misuku tu bayate ba yebike na likanisi na bango na Congo guerre ezala ba o ba yaki ba misuku ba na retard mais alors papa avait fait rigola tango ayaki ko beta wana ayaki na premièrement na message ya paix to kanisi bande ko na biso o bazali musika to bosani bango te toza pe na banzembo yemba ba amour mais tozo ina amour to tena libenga to pesi pinga chemin ndenge ezala tout le monde azaki satisfait na bana ba soda musu ba sepela ino balancer papa na biso mais batangi komba papa na bango te donc nyolo bake faire rigola shota fort yo gain na ebike Victor Mbalanza ou non Mbalanza on a 200 francs à Toulouse mon vieux Dirango Biuma na ebike général Georges Barbosa orchestre Zoya na mboka na vraiment na Brésil na ebike yambelanga Blaise créateur yambelanga Adji Solo yambelanga orchestre mon général na ligne na ba comprendre na zalaka na musique calendrier baganga ki balobi calendrier enfin papa ba musique calendrier o lobani mpona wo biso to bimisaka calendrier ya ba sentiment te ya ba sentiment ya ko la sala ka musala po elesa yepelesa bana ya batu o yazo mima bato bazaka na orchestre ba responsable bazana basi na bango na bana na bango ba futela ba ndako baza ba mituka na bango na bango donc ba futela bana bango ba classe tango azo kende esika famille na ba yebike mukulu akuya bazali na nyingo mso ya minerval ba kufuta nini ba kenda ka ata ke ya teli te
côté les nango eloko te après ko so j'arrive au ça pas traité au telana OK côté les nango eloko te ça que aye na nini apporter nini pour famille bazotala bazana besoin to yebisa bango nini te bazana besoin ba mona ki andeko na biso ayaki vraiment to sola mamba bon feza Schengen na pese ngoti mettre waza mettre gengo et puis vient ngando maleli vient ngando depuis nazo eba versa swana vie nazo zwa lisute vraiment voilà comme madame se passe qu'on a fait papa avait déjà ma répétition na et ils ont ajusté un lobby et est-ce qu'il y a un parapluie à rep te biso to koyi kozala trop rep il faut communication ezala plus voilà to na communication il y a manière il y a malam ah trésor accueilli déjà pour na ba voici n'est pas déjà to kozala na mto ko aider biso suna marambo bon ye trésor asalani yo yebisanga takuta te ke gouva accueilli moko atombola accueilli trésor il faisait partie trésor azali lo asala te to beta stade des martyrs ah trésor asala atika ko sala ta campagne moko te ah atika ko sala ta campagne moko te pona ke to bundela stade bo to bundela stade wa sala ngote non asala ya ngote donc na kei mais alors il j'appelle ba voice ya faux na kei te na azali te la vie continue OK yé pas lié à kana komba feri est-ce que mutu na ko linga aboma musala na po trésor il est goy comme moi OK asa goy ah il pas za goy asa goy OK asa goy comme moi vraiment donc ninga zawana ye moko akoyeba o ya sala ki soge za solo na vrai lelo bato belé tozo sala ba erreur toke ne pas etozonge pai so il fait rabandi ko kabolela biso nyonso bambongo bato nyonso tolinga na mokisi ya okweya c'est ça si oso to bandi na bagolo akasangu saki mbongo ya kabimisa yo ando pesa bagolo akoma ayena matadi vraiment mon vieux Stani Lukusa na pesa mbote place ça akaboleli batu nyonso bagolo mbongo ayena Équateur me faire okwe OK n'erreur auto salaka bato nyonso balingaka faire egola o balobake ngana za golwa boy naza golwa boy to soutenaka ba musicien na biso OK to soutenaka ba musicien na biso yango eza force yo ko loba lelo ya musune to zolobake aulu azana mutuka te mais yo poko kabila c'est ça yo poko sombila yango donc to mema ba manière OK to soutenir ba artiste et non to yaka na ba critique c'est bon et ça la critique inutilité c'est ça ou ya no ça critique mo eza normal na moni tipo mikolo azoyemba bien te anoko zoyemba bien te mikolo ndenge nini là tozoke na mambo bien ba mambo ezalaka omoni ne loko yozo mona donc et en sens te bagolo ba gladiateur focus na bisoza Kalater dynastie volume 2 donc tout le monde au hasard partout dans le monde a vu que pasteur héritier bongo ma Julia Charlie Kabe ya mutunanga en tout cas Charlie Kabe Janita Mou business chez lui il y a tout à manger à boire le méga et le chop trop gentil donc il y a tout à boire et à manger. Il faut d'abord, si tu viens chez quelqu'un, il faut commencer d'abord, tu prends quoi? Tu manges quoi? C'est ça la vie. Tu n'auras pas besoin de parler, il faut d'abord commencer à manger. Quand tu veux qu'on cause, il faut d'abord amener la nourriture et les boissons aussi. Et les chop-chop. À la fin, il faut le chop-chop. À la fin. Comment je dois rentrer à la maison? Ça, chop-chop. Mais tu vas faire les lignes 11. Non. Les wagis la vont me menacer. Je ne fais pas les choses. Ah non, il n'y aura pas moyen de passer le ligne 11 parce que le wagis la vont menacer. Ah non. À pied. Donc, vous sera... Bagolo ba gladiateur beyebi opération na biso ezali faire egola asali biso album ya kitoko o asali featuring na ba artiste ya minene ya mokili pe ya mboka donc nayebi ke tozwa tant to consommer dynastie na biso ata nani ayena information nini tokokipe yango te ata bolobi muzalo bipona seli esali boye toza même mère tokosola la privé. Voilà. Couleur wenye. Voilà. C'est le azaya biso. Voilà. Lelo c'est le inama partout et pas batebele pour la nini. Pour soutenir gola. Voilà. Pour soutenir gola. Batebele o ba inanga c'est le lelo biso ba gola to côté le maraté to finga a été. Soki ya sali mabe to tale na misu yemo ezongela ngam na koka osala loko été. Voilà. Donc biso to za na tenter ngai na monaka
dans la considération Léo comme frère et papa Hervé bazwa ta ya kozali kolo na ba avion le lopeso avion ezika ngé comme ra lisolo ba musicien maison mère bazika ka banani bazalaka ba bindombi Ferregola nani donc eza le roi ba Gaulois ba gladiateur Chotafort Jürgen vraiment na yebike Yvette Mbi azanoti na nga en tout cas na yebite ça yo pas moyen bazwa nyonso batilanga Yvette Mbi azanoti voilà yam paka ba mot de la fin na yo puis ba nazope saka conseil oui poto Misha Mulongo Isha Libuna Iramanganda et puis Junior Luba Hervé Kodechas nazope sa conseil voilà tangu yo Kalo boutique Pomba Swag Kalo boutique c'est nazo Oscar Marie Tepi na Christian Elia awa yo zwa nga nazo senga yo ozolinga okabela ngati oyebaka nkolopele okozanga so yo senga pona kozo tango yo senga atano okabeli yo te mukolo nde comprendre vie yango wana o comprendre vie Nikolo ezaka o comprendre yo zwi mo mukiozi kabona ba poso ko kabolite olikoya alors comme isko kotala biso pe biso pe tozwa tabaza roulage saka kita go sa wazo place au comprendre vide na so na ebende na kabeli orla botamba donc nasi odito la fille du roi donc joyeux anniversaire na ebike mercredi joyeux anniversaire olobi na bagolwa nini bagolwa focus na biso ça que samedi déjà na 8h voilà bachika tababenga na biso po dego to kozala wana po bachika tababenga ke non to bona biso bagolwa awa to bona samedi vraiment 7h déjà o azalaka partout masina partout na kati malweka 7h déjà benana na martyr na stade du 20 mais on a vraiment photo ebake eza na ngaba ekosa na ngaba msubaka eza so ba 40 so ba 60 000 places ya on kutuna siti to comme 11h dégâts donc dégâts na yebi eto za kitoko ba to pesi muté na yebi eto mona na maman moi le bana ngo na pesa numéro te na ko pesa plus de 140 ils vont prendre les numéros on va les taper on va t'appeler pour te taper moi je ne veux pas des injures voilà on va t'insulter j'ai un carton du respect et un badge d'impolitesse. Tu veux les badges ou les cartons? Voilà. Toi-même, tu vas voir. Hein? Plus 243, 89, 80, 72, 700, Yannick Boussaka, na Luanda, numéro Yamwana, vraiment, parvi sur le Bénézer, Star vie de 3 fois Star, Boda Fashion, Yves Mobile et Père de l'homme, Jonathan Makengo, Carlos Villa. C'est la famille. Carlos, voilà. On était là avec Yam Paka, mesdames et messieurs, bisoto tuti BCT, na bagulwa, vas-y, soyons focus na Ferregola. Toyoka bandengo na biso, tokende ko voter artiste, tozalawana le 30, na tata Raphaël, et bon, on a pourquoi, topé ma pété, tolanda pe papa ti, to mesana. Système de Martin les six tozalaka to sisi to mimi kuna to mesana na biso nango et comment mo mesana ko za la plaie to la sa bango ke to za la plaie to les karabango na ebele alors soyons là tous Gauloises et Gaulois gladiateurs je sais que bino bolinga papa Hervé na motema moko to ya wana makasi weple ngala bino to kutani bongo na mukolo o ekoya et je vous dis merci au revoir.